Bonjour, bonsoir, na ba air écoutez bino. Merci beaucoup na bandeko balandaka Mabia Star TV. Na pesi bino mbote place bozali na kombo na Yesu Kristo. Na pesi lusumbote na bandeko nyonso o ba s'abonner déjà na chaîne ya Mabia Star TV. Nzema lula sa bino bolamu. Na zengste ya kopesa mbote na nga mingi epa Christopher Songo. Na pesi mbote na nga mingi epa ya Madame Dauphin balobi parti ya Nzambe. Na pesi mbote mingi, na pesi mbote na nga na Docteur Achille, sans oublier na pesi mbote na nga na Dadi Ilenda. Na pesi mbote na nga na René Kalonji, sans oublier na pesi moto na Nzambe mbote mi babi wana di bibliothèque ya la Star. Merci beaucoup na bandeko nyonso balanda nga, bandeko musu balobengi nga bakomi na babi la Star comment yo bwaka bakomba batu moko wana bakwa batu musu chanzaka te. Bandeko na nga elo na lo bandeko wana ba soutenir ngai. Bandeko wana ba porter un plus na ba émission na salaka. Bandeko wana ba pesa nga ba idée, bandeko wana ba pesa nga ba device sala bo yango mona tanga ba komona bango mingi. Pe bandeko wana ba partager mingi ba émission na salaka. Ceux qui oningi okoma membre ya Mabia Star TV ya repartager image ya ko soutenir Mabia Star TV. Pas matin ceux qui déjà ont partagé image na ba groupe na WhatsApp et zappé quand on sa musala moko ko hésiter te bandeko nanga komelanga toujours na numéro nanga ezawana bien okomelinga na message nanga bien na Facebook bien na YouTube okomelinga kombo na yo na chaque émission na bazanga te ya ko bwaka bino mabanga babi mabanga esalaka kaka bien bandeko nanga lelo toyo ko solo la lisolo ya propriété ya nzoto toko loba likambo etali propriété ya nzoto bopeto ya nzoto yona oloba bandeko na mwa malembe nyonso to biso nzoto yo kato comprendre pa mate ba remarque misozo uta ba bila sta oloba mpemba mo ifo ba malembe mi on na komi ko try makas ma ko meka ko sola bino mwa malembe mingi to banis ko émission so bandeko na ngai lelo to ko loba makama bopeto ya nzoto na moment où il y a confinement. Confinement bandeko na ngai eza eloko moko bismo to lingite mais eza forcé. Toza obligé ya kosala yango. Yango na confinement o to sali engelo bake biso to kangami na bandako. Tant to kangami na bandako etake famille ozomona moko so to vandi nzo tozo transpirer tozo toka pamba pamba odeur pas bien te za na ndako pamba te biso to vandi esika moko awa nde siko toyebi bandeko na nga na ndenge nini mwasi akoki ko gérer ndako ne ndenge nini mwasi akozala propre na ndako ne na moment oya confinement toyebi ke mutu nyonso tu o azalaka maîtresse na ndako biso toyebi ezalaka mingi ba mama pa mama azana azo contrôler bana azo contrôler papa azo contrôler nyonso tu yango lelo bandeko na oloba bopeto na kati ya bandako na biso surtout na beta sete pa na biso ba mama na point 1 bandeko na ngai so totali propriété na biso ba mama to ba propriété ya nzoto corporelle autolobi na français corporelle François makasi propriété etali nzoto ndenge nini mama okoki ko miteni okoki ko traiter nzoto na moment oya confinement pamba te ntango ozo traiter nzoto na yo okozala na courage ya kokipe bato mosusu na ndako en plus papa pe ozala na courage ya kotia oka pamba te yo mo mama soki oza propre na kati ya ndako okolinga te bana bazala salite okolinga te mobali no azala salite yango na mama bandeko na ngai na moment oyo toza confiné na bandako soki tozoyeba te bandeko na nga eza pe ba moment oyo ba papa o baza sage ba papa o batimba o bazala mwa eloko eza pe moment o bazotala
ndenge nini mwasi nanga azalaka propre bien azalaka propre te. Pamba te biso tozana bandako bandeko nanga tozotala ne. Mama place ozana ozotala nga. Ki mwasi ebandaka normalement na tongo. Même si tozana moment au confinement ou ki mwasi ebandaka na tongo. Tongo lamuki na tongo mama okoti na douche, osukoli, obrosser minu na yo, ozui d'odorant otie, même si ozana nda ozobima te, ozui moi parfois otie moi papa yo comment solelengi. Activité liboso ya biso etake ba mama ezalaka yango wana tongo lamuki na tongo okoti ba mwa na douche. Eloka liboso okumisa na onzema apesi o souffre de vie, ya mibale okokota mbala mo oke na douche. Donc tongo osisa na douche, sima nango obimi libanda okomi kosala eloko nyonso olingi. Siko nzoto na o mama na moment ya confinement oyo, est-ce ozo soigner yango bien? Est-ce que ozo remarquer te ke be papa azolala esika mususu bien bozeni kaka mbetu moko? Est-ce que ozo soigner nzoto no bien? Nasi na oloba eloko. Pamba te tongo lamuki na tongo sukola nita na repetaka ba sukola la mi bato balomona ndenge ya on la stango ka ko sukola ngomi na sens ni. Pamba te ba mama tolinga mi ko sukola. Pamba te mulungi ezoza na ndaku, pamba te tovandi esika mo bandeko nanga. Na ba moyo ebimi eza catastrophe. Na tanga malili pe bandeko nanga chauffage ezo sala. Yango mama il faut koyeba ndenge nini okozwa soin ya nzoto na yo. Wana eza pona journée. Tange koma na poko ba mama oyebi ke mama avomata na mbetu oningi il faut pe kotia nzoto soin. Okoti su na douche osukoli su mai na yo otie mwa dodorama parfois moko bien étirer papa mwa pembeni na yo. Tango omata na mbetu lali na papa a senti mal à l'aise te na mbetu. Ce qui te omona ke bolali na papa mona papa elongi esika mususu moye papa tia ota loboko na lipeka eza te. Pamba te tata olala na butu bandeko nanga totokaka pe. Tozotoka. Mais ce côté ba dodora oyo ekangamaka mona na butu pe kotoka te pamba te otie dodora no ekangaka ba mutoki. Tango ozolala omona pe ke ozolala ponga malamu papa pe aza pembeni na yo azo pema pe na bie pe mata zoko solo kitoko. Moso na malamba ndeko na ozo na nzoto eko motiver papa na makambo mususu na nsi na oloba eloko solo wana bandeko nanga basa mabala eko motiver papa na makambo mususu. Balobi te ke sexe ekangaka libala no. Balobi te ke soko za libala nde kaka sexe no tolobi bongo te meza et le mot très important. Pamba te tango tie soin na nzoto eko motiver papa yo aya ko rejoindre yo. Mais soko moni babutu no surtout papa zo beto kara mama mi yebela mama. Pamba te ba papa mususu ba na bango na courage te rabisa mo sineke nazo ko musu mapeka solo nazo ko mnoko solo so biso ba kwa Angola mingi bazana na courage wana te omona papa na butu abeta ko kara. Koso omoni na butu no surtout papa zo beto kara mama mi yebela. Pamba te makambo ebele ba couple to salaka mingi na butu. Nasi na oloba eloko. Pamba te wana bandeko nanga ekoboma pe intimité pamba te papa zo respirer bien te na mbetu na ye. Mama confinement oyo ete ya biso makambo ebele. Ete ya biso makambo ebele ndenge ni tukoko soigner nzoto. Mama koza te ka bana tongo tipo kana pyjama non.
Mama koza teka bana tonti pokwa soki noka bano kanga suka maboko soki on peut baby to boyete ba salon so funga to ba kangi oui oza quand même moi pereki moko bo o mabi asalela kayo lata pereki wana oza na mona jean moko boye o esalaka moi papa moi abwaka moi miso tamboli bo moi papa moi abwaki moi miso na sima moni moi eloko lata jean wana lata robi wana tele moko mama banda kaka confirmer bandi bando quand même na pyjama no selongo 5 jours na nzoto ba papa ba bengi la star babi la star lobela ngo tozo koka lisusu te to fandi na banda ko pona biso mo to lingi to vanda te malade mu de kangi so na banda ko mi ba mama moye te tozo koka te que la star lobela ba mama moko ayo ko lokolo meseno ko lobeloko to mesena biso beta to atuma papa ke na coin akbeti tour tamuso akepa dadi lenda beti tour tamuso akepa ya amsu net ba dimanche ko ke ne prière na église FCCC ya apôtre Nunes biso to vande skama to ke ne sika moko te donc moyen te papa ba beng ba complain alors ba mama to bongisa ba nzoto na biso eza mama ya ocheke bilamba papa so total bien biso ba mama to koza ata na 20 caleçons 20 sous-vêtements mais ba papa mi koza yango 3 to miyebi to za ba femme mari to ebelo to zoloba nga pena belo na zoloba mama koza na 5 koza na 20 sous-vêtements mais papa koza sous 5 et nous le baké so biso to za ngo makasi ba papa bazala ngo mingi te c'est le moment yango mama bana ko checker boxer à papa ba boxer ne toki et comme déjà saleté na se mona ozo sukola boxer wana saleté zo longwa te mama koko keep boxer na ndako te boka boxer wana na moment ya confinement mbola mona pe ke ozo teke ki propriété papa to checker yango zo boxer na boka eza tati na de boxer bande ko na so aloti na tongo avalala alati pyjama ne kaka bongo osukoli kalasone na butu otandi yango na chauffage na tonga ko rola to za na ngo mingi te mais ko teke papa lata boxer mobo yindi déjà na se tant zolata ezo memele so ba infection ba mama yoko ya toujours na banjoto na biso basi pe ma tipso na facilité mingi ya ko za ba infection to na ba facilité mingi na sina olo beloko mama tire attention et pas ya mobali na yo kozala kaka salité te crayon ozo tsate na moment ya confinement non mama ngana lobango libala ezala spiritualité libala mwasi il faut moko créaka cet esprit ko uta likolota ya ocheko ke alobi parce que ndenge zawana mama kota na chamone bongisa non cet esprit ko akoya ko tindo te ezaka biso mo ba mama muto olingo créer ke na momo na vana na ndako na ngai eloko nazo sala malamu ezake mobali na nga mona ke naza boring te mobali nga senti isolé te la mama oyo mama linga na moment ya confinement mobali na sepelaka toujours na yo mo bomie na pyjama moko ya pink ba pyjama ezalaka ba transparent betango elonga mama moi stress apemi elonga papa moi stress apemi mais yo zala bano kangamka na pyjama wana kaka puis pyjama zolata eza pyjama to benga ba salopette wana donc pyjama on peut zotoka papa zo ata accepter au coach liboko na sali peka papa zo ata accepter au coach liboko mama to changer bana ko vani di théâtre bano vani théâtre eza mabete mais il faut qu'on soigne nzoto na c'est loko ezo sala ke papa atira tout ça attention et pas na yo est-ce que propre na yo ezala ka libanda soko ozokende bien okotika bana non papa ne fata katanda na ma confinement bande konanga ba maman il faut to la propre otie moi poudre otie moi rouge ok si katotie rouge moi papa zo mona moi longue moi bébé yo sala moi papa moi bien et yo tire pe papa pousse na pemena opesa moi bipo papa soka talio il fallait fefaka tala bana confinement otozala ngo c'est papa mobali nazo fefa na yo pamba te ozozala mingi salite bopeto na nzoto eza te soki tolongola bandeko na nga toke na matériel soki totel matériel bandeko na ndenge tokokoza soin ya ndako so na bi tobimi na totel na ndako na sens nini ke so totel peut-être bilamba ya bana bazofanda esika moko bilamba mpe ekoma salite mbala moko toza na bana bandako tozoka ndenge nini bilamba bana ezolumba solo mwana lekani bapesi solo
nini mwana akangami pe akangami na elamba na mama ebele mwana moni azobima te yo mpe mama mookipe mwana eza te soso tokoti na cuisine bamama catastrophe mama bopeto eza te mpe bate bana bavandi na ndako soki asukoli aliebo abwaki na cuisine yo mama ovandi na oka ozotala batéâtre yo mama ovandi na oka ozotala soki mpe nini boye est-ce que ozozwa soin est-ce que mama vraiment na bopeto oyo ya mwasi libala est-ce que okolelisa cuisine sali te basene kolela na cuisine te basene kolela te na moment ya confirmation kolela te mpa koza na temps ebele ya kosoigne cuisine na yo mpa moto ozobima te pourkui ozotika cuisine sali te bapapa kutu moye bamela mai eza te na cuisine est-ce que ozoremake te ke papa vraiment moi apeti kolia eza te cuisine eza sali te papa akomi komela mai oyo tobengaka komela mai babengaka chloron azomela mai so chloron so mpe ni bocomprendre ngai na accent mpo naza na nzela ya mino azokwaka so omela mai na kopo te azwi kaka bidon kokokoko aomela mai na bidon mama zwa soin ya kimama zwa soin ya ndako na yo zwa soin ya bana na momo bandeko na nga bana bazosukola te supporter bana na yo soutenir bana na yo kotisa bana na douche moko na moko forcer bango toza na bana elo na olo babandeko toza na bana na ebele nazoloba forcer mwana na yo wana ke na douche asali combien de jours tosukola te combien de jours tosukola nisi tozobenda bamicrobe infection yo somona ngo normal te kobima libanda ntango mopepe ekobeta ezoninga te kutu na maladi yo mama ofoni ozosala kaka mwana kende sukola oti na mwana te bamama bopeto la sar abeti se te bopeto eza baréalité oyo tozovivre na mwa confinement bandeko na nga papa aza na shwa te akovanda elo bana ntongo ti pokwa mpe mate mibeko epesami kolinga te soki oprofite na faiblesse wana papa azalaka msunu na chambre oyo ozala na se non créer harmonie moko ya bien mpe mate na kiti soki akini bopeto mpe mama selela ndako no bopeto confinement bopeto zala bopeto tire attention epa mobali na yo eloko na yelemi na poko lelo bandako na nga eza yango wana confinement bopeto mama yekola kozala bopeto na ndako ya libala na yo na moment ya confinement mama na moment oyo biso toprendre eloko nini bakosala te eloko nini toremake na bana na biso na ndenge ya propriété na nzoto toyedaka bango soki te ntango confirme kosila bandeko na nga papa bakokoma ndeye bambwa bakata singa nasi naloba eloko nasili te ya biso ezali te ya pete. Merci beaucoup na bandeko oyo bozolanda Mabi ya Star TV. Merci beaucoup na bandeko bosabone déjà. Merci pe na bandeko aninga azala membre ya Mabi ya Star TV ya kopartager image azala sponsor ya kosoutenir nga ba conseil ya kopesa ba idée ndene émission koroleka bandeko na nga numéro ya téléphone nga ezali eza wana na se na tie wana mais nazolo bongo ezali 0044 74 044 86 160 bato be badéclaré ke ndenge obwaka kaka bato moko bato wana basoutenir nga mingi yango na bwakaka bango bonso na bwaki bango te soki na memi lisumu mo na émission na nga bandeko na nga so olingi natanga komono na émission koya numéro ya téléphone na nga eza na bandeko na nga obengi condition que partager image au soutenir Mabi ya Star TV pa mate émission na biso ekei liboso. Merci beaucoup bandeko na nga melo mona na bobo sanate confinement bopeto ya ndako ba mama libala na asina lobe loko ba bisou déjà ba bisou mingi la ba moure nanga ba bisou mingi la ba mourez nanga to souhaiter bino ba pak malamu tozala toujours sage basa mabala to bungsa mabala na biso nzamba alola ko sala biso bolamu elongo na lo balisusu bandeko nanga libala eza spirituel eza physique donc il faut créer aka na lolo ezaka louange na adoration donc yo mwasa libala il faut créer aka surtout na moment au confinement ma créer aka propriété ma casse oboma papa na elengi ozoboma papa na elengi toza salité trop c'est pas bon confinement bepeto. Merci beaucoup bandeko nanga bo partager image
tomonani mbala nsima baba